Du service traité de croissance la Providence, la présentatrice de l'émission prépare-nous pour le mariage. Beaucoup de gens qui ont été dans le foyer, beaucoup de gens qui ont été emballés pour le foyer Zali, beaucoup de gens qui ont été Zali, beaucoup de gens qui beaucoup de gens qui ont na foyer naza foala ozo kosa ba mona lifa tezana ngo naza na lifa o komona pe o boti si mona mwasi alele bi mama et la qu'est-ce que moi professionnel moi za na poto po osunga ba o batikali yo bando ya poto sunga mututi bando ya poto bengisa mututi bando ya poto mama la dit pas plus de 5 fois super o tindeli mama. Mais il y a une vérité qu'on s'est dit 35 ans, aux Akaya, zéro que tu ne fais rien en Europe, au Sala que l'eau côté, on a la place à voler la tête, au comment il telengano, banganano surtout yo, au moins on a seulement les gablo, au comment que le traîner dans les gablo, moninga, il y a un commis, na action comique, baye, bakaba, que c'est niaso, baye, banzebo, mais les lots oyo, il y a beaucoup de baye, beaucoup pour ça va AVC, yo mon payé, au comment on a un foyer, mon golo beaucoup va foutre de la foyer, quel sonné. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, Francis. Bonne année. Bonne année 2018. Francis. Francis, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. On se côté un bébé. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Je suis maman Eliane du service traité de croissance de la Providence, la présentatrice de l'émission pour le mariage. Bonne année 2018, meilleur vœu à vous tous qui aimez maman Eliane et tout, à tout le monde, à toi qui aime le service traité de croissance de la Providence, à toi qui adore les émissions de maman Eliane et tout. Bonne année. Allô, bonjour. Je dans le barak et ban na bobé na maman bébé na papa. Et Michel a dit qu'on va venir pour le mariage ensemble souvent maman Eliane. Meilleur vœu, bonne année na vaillé surtout oyo basi occasion on t'a Michel pour le mariage. Na ko banana ko pesa merci na bino surtout oh vraiment pour soutenir depuis na banda Michel na pour le mariage. Donc notre côté bon 2018 donc pour le mariage et kokisi donc ça 4 ans au mois de mars parce que na banda kango na 2014 au mois de mars ça la journée la journée de la femme au na bandaka émission na de toutes les façons YouTube et Alexa biso comment est-ce que na bandaka émission ya pour le mariage merci na notre pour soutenir nga au bolinga émission pour le mariage bozo ebisanga ki mama ni to tika te mutu so za likabokati na yo ko tika mo pona nini mutu atika ke loko yoke bon loko na mona ki kaka mutu azosa eloko boye nga pe na banda kosala okomona inspiration ozala lisusu okotika mais soki oza eloko moko boye eza ine eza inspiration eza na kati na yo moyo otika eza te bakotindika yo pe te yo moko kosala yango parce que eza eloko eza na kati na yo eza kobuyone na kati ya ezotoka ezoba mama ni tobimisa ya lokola nini te ya lokola losambo akukubi ya nopesi na miso ya bato natale kulu sepa inyose nazura oyo pesa na baninga Maman Sipé, ma soeur, je te fais des gros bisous. Maman Sipé, en tout cas, tu as Bolivie en 2017. Oh, en 2017, oh, nous sommes en bataille, nous sommes en bataille, vraiment. Papa Sipé, ma soeur, gros bisous. Famille, ma soeur, tout le monde, babylonien, surtout, gros bisous. Gros bisous dans la famille, Luyan, babylonien, surtout, oh, là. Au plus, le coup, mon picola, et au Kenda, en tout cas, famille, Luyan,
Bah gros bisous ko banana papa apôtre maman la biso ma yaya nga mona benga ke yaya so bi yaya ya le biliki nanga ma Pauline Luyanda en tout cas bah gros bisous na ba Luyanda nyoso tout bah gros bisous meilleur vivre dans famille ni toi oh comme on a la portée ya nit oh et vous t'es pas nit capitaine ni 15 nit pour les intimes comme on a en tout cas des gros bisous dans toute la famille ni tout bien surtout en tout cas bah gros bisous bah meilleur vivre bonne année longévité en tout cas nzambe après ça auto en 2017 surtout que l'amour règne na kati na biso bino ba nyonso surtout bolinga service traiteur de décoration la providence bino ba nyonso surtout au bosali ke mameli ya nitu akokisa 10 ans de travail service traiteur de décoration la providence soko yebi ke maman ni tout ça fait longtemps to benganité c'est si maman ni to sur numéro de téléphone alors il faut participer participer soutenir la providence 2018 la providence au 10 ans ceux qui yebi que o leke pas dans la mariage na sur numéro de sololité benganga pour que je ba motam to recevela yo pe ozanga te parce que o pesanga 1 franc alors faut yape kolia brochette na beaucoup de gens qui ont un foyer, beaucoup de gens qui ont trembler pour le cas de foyer zali, bon le cas de nouveau venir bazali, so beaucoup de bana basi baesika, beaucoup de gens qui ont le cas ba mokuna ba lokuta na bino, bana baesika ba ina bazana kati ba foyer bazo zela pe ba situation na bango. Il suffit au mona que jeune fille wana azana place ata ko tupaza maman, ana mo place ko tia mutu lokola yo so baby sana nda ko mama sa benga na yo, OK okota libala na foyer. Au mona mwasi pe kuna baba kaka mupaya zo bazo manzoto, wele bina mwata fiona mama nazobo manzoto mambo nanga onso bazo futanga na kolambele ba mbisi ya mai mama na kolambele ba mboto tongo sa musaka ozomwa pena mutu ndengo azolia pe na lulendo fiera biso ba mama obona azolia na lulendo elo nose vunduki akamati ya vunduki se dongi lokola pesa ngambongo nzoka nde lokote papa yo moto kenda ko lala ko kenda ko landa kabana basi na ba foyer so ko tali émission o luka o changer e bela ba mbula o vandi na poto ko kenda ko landa kabana basi na ba foyer pona nini na banda ko bosi bo bebisa bo so ki para na banda kuté bo so ki para na basi nda kuté bo so ki para na bana na binoté ba mama pe ba lebi ba bengani ba mama pe bazana torte yo za déjà papa mkolo jeunesse na onyo so le kisa ko na banganda nganda musique pesa kana ngo lisusu te ba ya combattant basi ba pekisa musique ba pekisa musique ni bo changer te pour kala kozala kaka o lelo to kokota viva lobi to kokota soki wapi lobi to kokota bo ba rese pour ba komba ba rese kimi ngai bo koma ko na ba bisia mike ba fali ba fere ba bimika lobi ba mikolo kaka ngawana na kena musique na héritier kuta za bébé o banga ibel na te ba binge mwa mkia baza mkolo OK na ba musique ba jeune quoi ba héritier au moins yo papa mkolo na ba 56 ans 60 ans mais ta mona jeune pas iso que dans la musique mais nandako ebi ko sombela bana libate ebi ko somba ta le ya bana te bokomi ko landa ka ba jeune fille na foyer bokenda ko konta ka ba mabala na foyer ba papa bo tika bizali yo o eza mabe bana basi balembi babandi ko benga balobi mama nitu yango eza likamuni yo soko koti yo moko yebi pe ke non Pierre penenga zawana epa na mobulu basi ba cha enganda o sinale Pierre ya ka to kende bino wana bozo kende loko ba ICC bima OK yozo ko s'appelle comme mutu ka te chauffeur mutu o tika nga ana lingo kende na ko benga ye parce que biki ICC ka na 10 euros pour le waye ko tika yo o ko benga ya koso bokomi ko kende Sonia Sony ba papa Sony na ki Sony na place na bino boza mibali ya ndenge nini ba irresponsable ba papa ba irresponsable bozo ko zo responsabilité abana na bino te quand les ala ki pona concert ezali ba ke ba bozo ke autre que la soma bilamba ba to ba teka bilamba bikolo ba koma ko lela ba bilamba pete kamana mo le souté ba concert ezala raté siko mbongo na bino ekoma ko kende wapi et pas nini bino koma ko cha mbongo bokoma okende wapi kaka banganda kane komesa tiba mbulo ba papa oyo bote na 1960 obote 1960 okomi déjà na basuki ba 67 ans 68 ans mais oza papa oza mukolo oza vraiment mukolo mwana muso abenginga lobi na mama ndenga yaka kaka nazomona kaka jeune tango kana bimi nene kile kala lieu sacré kaka boye natala boye mande funyoso kuma ya pembe na lobi te na boyi na nganzo ko za mkolo na nganzo za jeune na parents zoto boye obimisa neti jeune mais tango kende kina jeune fille tango atali abia yi suki nyoso te kuma pembe c'est que azane ni aza mkolo tala ki mkolo yebanaka ko kanisa te nzoto mikoza nzoto mikeza ko za mwana mkete popo kuma biso batamine no kaka mama wana oui naza mama
on a bandé qui nazale qui maintenant moi j'assume naza maman so pour moi papa moi aza papa wana bino bato nzoto miki bokasa bozonga bana mikete nzoto koza bo mikuwa kakandela kisake muto yo a déjà taba mobange yo so komi mikolo bino ba papa oyo oza na 56 ans wana 57 ans 58 60 bozo mimona ba jeune mais ba papa tango batinda ka bino na poto ba papa bazana ba âge né ba papa bazana ba 30 ans. Papa il y a 30 ans, à Somba Lopango. Papa il y a 30 ans, Bota Bino déjà Bozaka 7, Bozaka 8. Papa il y a 30 ans, Sala Moussala. Maman il y a 25 ans, Tinda Banana Poto. Mettez là âge, Bino Boyenango. Bobanda Bokoma la Moka, Oyo Koni Bozo Sala. Naye Boye Bisabino, Bete la Bino Sete, ma papa, les boutiques Bisayo Kendo Kota Kabama Bala na foyer. Bozo Kendo Kota Mabala na foyer. Bana ya Bat, Bozo Kosa Bango. Oza Wana Bando ya Poto, Oza Pena Mukanda, une année. Tant que na foyer, Naza Foala, Ozo Kosa Amona Lifa, Zanango. Dans un Lifa, Okomo la paix, Oboti Simona, moi c'est aller là, maman. Nga kanisa kike lokaza na mukanda na yeba ki différence teke mukanda oyo eza ya 10 ans na yeba ki te oyo une année na yeba te ba français azol bananga kaka te omoni soki to boti na ko déclarer mwana ozo mukanda oki ko botsa mutu mwana abina yeko découvrir que maman aza na immigré na regete na bi ba bisona ke immigrant ko pesa mukanda te elu pesa mukanda saka voilà so kwa zaka na lifalasa wana ndokozo mama na regretter pour na ke ko bota na mobali ya boyo bana ozana bana ndako zo kwa assumer bana ozana bana ndako ba responsabilité zo kokate metalo zo ke nzo ka ne surtout wana OK ko boti sa mwana na ba pese place ko lela po yo profiter ozo place ko vanda OK de ko vanda na foyer malheur à toi c'est honteux c'est vraiment la honte et ça sonne makasi ba papa boza sur la valeur te yango basi na poto bazo respecter bino lisusu te bazo respecter bino te mais la faute na bino moko na faute na bino bozaka ko mona mutu na mo place na ye muke mister ndenge nini ko oya ko ko pesa mo 10 balles te oya ko na metana mutu asenga 10 balles ala plus de 50 ans oya ko ko senga tina bana basi a ser na mandeni o pesa mo 10 balles te quelle honte. Quelle honte quand les arabes basi ne basenga bana mibali lelo kuma bana mibali bakomi ko senga bana basi ba papa eza soni makasi boye baketa ko so l'équipe de Miss Wana 50 ans oza mukolo ba papa batinda kabino na ba pote bazana ba âge ba 30 ans bazana ba âge 40 ans pour tous les choses au monde mukolo so ma peut que papa oh papa mukolo mais bino bokoma ana poto oza déjà 50 ans na jeune hein oza que de mozo bana 50 ans jeune iyo makabo bana 20 ans osana bana 30 iyo na 50 ans ko sala mo mitala penza bien vande na penza otali penza jeune moi na 30 ans na yo 50 makabo jeune na 30 ans ça yo osala ko papa mi pesa respect ko ba le but so ko zo traîner na ba mission so na ba mission yo pour comme musicien non mais tu me place na yo soni bana ba mona ko na ndako te bana ba mona papa na bango te ba mona ko kaka soki ba mona 2-3 jours papa wana siminzela ake mais maman benga na bino bo continuer ko benga na bango bozo pe na torte to linga na pona ko nyokola matin yo linga ki mo se po nyokola ete pour moi c'est anyokola mobali mo nyokole bandakanya na mobali soki mobali abandi bizalela mabe ya ko nyokola moi et pas monter moi ça monter maman se pe bebaka boyebi pe mboko ndenge ezali o meki kende libanda ngana yeko ebisa bino lelo ba mama bino ba bengani mibali bo rendre bana basi o bazoya sika na poto mauvais service bana basi o bazoya sika na poto bazonyora bazola mibali o bino bo bengana kawana musala na bango comme foyer soko saki na foyer ko mona zata na basi mibali misa tout 4 5 na ba foyer ba kenda même na province ko ba fi bazana ba foyer o ko mona fi mo na foyer il suffit que la place à kola les a place ya tia muto ezali tant okende kona ke ko boma mama ah na mo sina la kutu bino pe bato bozo ya sika okuti mboka baza ko bina likolo moko lande pe landa ko tikala sima mabe luka o se renseigner ta pa bato mboka o ezaka ndenge nini awo ezaka ndenge nini mibali ba botisi bana basi ebele bazana ba foyo ko muna azana ndenge ya te yako azana ndenge ata ko pesa mwana na mukanda te mais si fia ko tika po ya zoka place ko tia mutu abanda olala olie na yo pe longe vundu ki penza ozo le pena lo lendo nyoso nga mosi na ngala mbaka taba poso e pa na biso taba poso ndenge renyaka yaka olia taba poso bana ni mbongo na bango bazuzo ba pesa bango mo muke olie batini la ba parents na bango ba moni pasi ba musu ba ina banzela bato ba musu ba zo ba bato zo zinda banza ba sel bango grâce ba komi na kata mbonga poto papa yo ozo linga mwasi
Mais il y a une vérité qu'on s'allie 35 ans, aux gaillard zéro que tu ne fais rien en Europe, au sala que l'autre côté, aux la place à Kola la thé, au comment Mitelengano, Banganano Sotuyo, au mon amoninga seulement les gablo, au comment que le traîner la ligablo moninga, elle moninga aux pas sur comment se tourner les deux moninga, Miss on a 5 euros, Miss on a 10 euros, mais en Nico, ce mélange Chimbok, quelle honte, au comment on sert à la barbe, c'est Chimbok, aux sert à base Chimbok, quelle honte, Sony. Bolo pour la pantalon, bo banda ko lata ba jupe, biso to banda ko lata biso ba pantalon ndenge déjà to lata kango. Bolo ta ba jupe, bozo suna valeur te, yango bibembe muso komi ke bembe kofi, ceux qui bazongi so na mboka, babi nani amalela yo. Baza muta ko lela te, weze bemba soni. O professionnel ndenge nini o. Mama na mboka kine kishasa passé. Yo ebi ke papa sa kufa. Mama atikala ye moko, atika na baleki bando ya poto bengi sa ta mutu te. O bengi sata mutu te o zoki kaka poto che Paris kaka na mutu ambiance mene ko kanga na zo kama na zolo baki musique ebeta ka sute sko mbongo na bino kenda ka wapi ezape bwana mbongo te parce que biloko akaliza mamba ko yiba vike zaka biloko ko yiba yango bubanda e kolata lelo lokwa mamba ko yiba ezate yango kolata pe ezate pourquoi misali ezate bosala ka musala te bolingi musala te bokongo kendo vandela ka bana bato na ba foyer ozaka na mukakati no ya une no kongo kendo ko botisa ka basi na ba foyer ozana mo carte 10 ça ba pe loko mo te ozokendo ko botisa ka basi na pona nini ko nyokola bana bato botika bato o ba yesika na poto baluka vina bango parce que basa pe na ba parents na bango o ba nyokwami mama zo la mokala tongo mama zo teka tomate mama zo kende bazaïr mama zo kende lubumbashi ko luka ninga na tina mwana poto boyebi ke biso ba africain ndenge toza a ceux qui mutu mo ba na poto et la qu'est-ce que moi professionnel moi za na poto po osunga ba o batikali yo bando ya poto sunga mutute bando ya poto bengisa mutute bando ya poto maman là tu pas plus de 5 fois super oyo tindeli maman za na nzala koma ka liboko na litama so bi mutazo leka en tout cas maman Charlotte batongi pe maman akala mwana poto ti Charlotte on a moni ndako ndeko tukala mingi te dina na mai aba mwana za na poto Facebook osala tala bilamana wala ta Facebook yo wana ozoti na ba photo na Afrique maintenant oti na ba photo kokanga ba photo na mandako ya bato kokanga na ba voiture ya bato mais maman Charlotte aza ko souffrir ozo kanisa nini pona maman Charlotte pourquoi oza gaillard zéro via moto ezaka na maboko na ye moko yo ndoza na télécommande ya vina yo po ebonga ezaka kayo vina yo po ebeba ezaka kayo mingi mibale belé bo bebisi ba vie bokoma sans adresse kolukaka basi na ba foyer mwana mwasi esika oke na foyer za na Aubervilliers okotifi moko esika obande kota libala vike mwala la kuna du lundi au lundi ozate na foyer Aubervilliers ozana mwasi na foyer ya Saint-Denis ozana mwasi na foyer ya Pantin ozana mwasi okoma lelo a olali mwa des jours na foyer oyo lobi olali okomi pe bilamba pe na foyer oyo po pesa mwasi no espoir ozi mwa de pantalon tiki a po pesa oyo espoir mwa catch otiki o pesa ba papa Sony shame on you le bata ba anglophone shame on you. C'est la honte pour vous, papa. Nous avons sonné la place na bino mibali. Biso basi lelo to telema. Basi lelo ba koma batama longa. Lelo koma ke bozana ndeko mwasi aza ko bouger bozo sepela le bote sepela. Mais mibali te tata nzambe. Mokili échange ka yema na ngodi de yongo. Ole. Mokili échange mokili échange ka solo. Bino nanga bongo. Bino pesa nanga bongo. Maman Eliane, je suis là, formatrice des idoles. Pourquoi je dis comme ça que je suis la formatrice des idoles? Parce que je sais, avant de commencer, moi ça fait 9 ans d'expérience, 9 ans d'existence. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine, nous allons totaliser 10 ans. Donc, Maman Eliane est son service traiteur de Croissant la Providence. Donc, nous allons totaliser par la grâce de Dieu 10 ans d'existence, 10 ans
d'expérience. Ça veut dire qu'il y a vraiment de l'expérience. Mesdames, Messieurs, je vais vous laisser en compagnie des mariés avec les services traiteurs Nito pour que nous puissions passer à la révolution de l'estomac. On applaudit très fort les couples de la soirée. Le style de prendre les mariés et aller leur présenter le buffet, c'est moi. C'est mon style à moi. C'est moi qui l'ai créé. Pour honorer les mariés, j'invite la maîtresse, c'est-à-dire celle qui a fait à manger pour nous, la patronne du service traiteur Nito, qu'on a voulu très fort, afin de présenter le buffet au couple de la soirée. Madame Nito, Elia. Je suis la gagnante de 4 matchs pour une de miel. C'était le match de Blaise et Nathalie. J'ai fait cette compétition 3 fois. Nathalie et Blaise, j'avais la décoration, j'avais les repas et on avait gagné. Deuxième mariage, Jolène. Ma béa, je te fais de gros bisous. Elle avait pris la deuxième place, je n'avais pas la déco avec elle. Et le troisième match, c'était le match de Priscilien Wemba. Elle aussi, elle avait pris la deuxième place. Mais si vous voulez encore passer, n'hésitez pas, contactez-moi. Nous allons. Si on comprend déjà, si vous avez dit que vous avez gagné 0, vous avez le côté, si vous avez réveillé au Kini, au Kini, province, les Sony, papa. Vous avez la pantalon. Là, ta pantalon, vous avez la pantalon. Fierté à mon bal, les accords, puis maintenant, aux yeux au tikeli, maman, n'a pas semé la banane à ma part. Tant aux hommes à la poque, aux hommes à moi et loco, on a besoin de sa mobile valeur. Moi, mon mobile les arrêts de beaucoup pas gagner 0. Si on va se payer à la bino, parce que on a tort, on m'a dit, ah, ma mère n'est pas zawana, attends, vous te bengi saki. Mais si vous avez se comporter mal à monter, vous avez s'occuper de la banate, vous s'occupez de la côté, vous s'occupez de la banate, vous s'occupez de l'eau comme mon côté, vu na yo comme kakanganda, banganda ne se basi ba yeba, et puis banganda no kenda, ba sombe la kayo, somba kali sous tête, n'a rien, au somba kali sous tête. Bon voilà nous ka motema. Bon voilà motema bandata ko sambela parce que na âge yo papa. Bon c'est déjà na ba aura 55 ans, 50, 60 ans yebisanga okobandela ka ba vimba na combien. Yango le komi na âge no komi ke ba yemba ka ba kese nyoso ba yeba yo ba yemba ba nzembo. Mais lelo oyo ya ko komi mibali ko ko saba AVC yo moko paye okomo vana na foyer. Mukolo ko kufa ba kuti bembe na foyer. Quel Soni makasi lutumba yemba kasi pe lomo makiade ke mukolo kufa so ba lelo na kitiko la ba ko seka yo Soni bozala mibali o ndenge ba papa bazala ka papa za na âge à 30 ans atindi yo na poto papa tindi ndeko na poto mona ka ah biso pera tinda bina na yo o mema na poto yo pera tinda na poto sko yo o mema nani eloko mo sali na poto donc oza vraiment Osa n'a pas utilité dans la société, osa vraiment utilité. Osa vraiment utilité dans la société. En tout cas, quand ce message est passé, baba gigolo, ba gaillard gigolo na yako sona bino lelo parce que ba fio ba pesinga ba rapport que mo comment que le côté là ba na foyer et comment ta zoka na doki tina na doki.
bon so za ndeko mutabo so za ndeko na mukileza yo est-ce que kozala na deux connaître pour que botsa bana ba to par-ci par-là eza pour na otamo na ba foyer ce que ndolo kabana ba so botsa ozo yebate que boso rendre ba mauvais service oki obotisi Clémentine oki obotisi Kingasani oki obotisi boy siko bana wana yo ki ko implanter partout otiki ba ko mobali ya ko yasima aya ko sali aya ko bokolela yo maki yo moko chaki mutu muso ya ko bokelo papa soni apolo bipo comme mais on a petit hein on a petit bande petit abotama est-ce que be ko so bela tale ya pamba ata ba po obana balia ko eba so mago et à Sony, mi bali beau changer, bagayar zéro beau changer, mi bali beau ça que le côté na vie beau changer caractère na bino beau changer, beau tika ko nyoko la bato ba esika, bana basi ba esika ba epe pon ba ko vie na bango, le ko la bo baby ça bino beau tika ko baby ça o ya bango, boza bana basi mona mo se muso bisi na bi mama na sa mo ba commerce na mike, mais il suffit ka kana ebise que l'autre nga place bonazo nyongo, yé pas bandi, oyebi ki écoute na zana voiture na l'autre nga vraiment kabira mo pour na ozonga po moni mutu ba ake kozwa nyongo kende kotika ye okomi kolelele ka esa ezo sala sonité ezo sala bino sonité bino ba papa ba gayar zéro po okende kotika mos quelque part ake kozwa monga nyongo okotisi dossier ya carburant ezo sala même pas cité o tu te sens comment tant ozo mona ozo sala ki mendicité na yo ozo ko manger par-ci par-là ozo mona ke vraiment na 35 à la poto mokenda kola na foyer le loki la na foyer na Saint-Denis le bela na foyer na Aubervilliers le loki la na foyer na Pantin ba foyer nyo so ba si ba ye ba yo na ba veste na ya minene tala ba vengele ya minene loko tango matisa ngona za na la te bloko ataite ozo kenda ko yinga ka fate cela honte soni yo ba na ba ngolophone shame on you soni makasi ba mama ozo benga na ba bo continue ko benga na bango babi ba meta bazo benga na bino boke de foutre merde te bato ba ye potosika botika bango ba sala vie na bango yus baki ba réussir vie na bango pona de la toka na suki awa ndeka na lobaka nzambe azala na bino nzamba pambola bino na yebi ke message alelo boko lobaka ka basi ba ko sepe maman ni tunengo lobaki wana peza mais ba baba tala mère nini mon mari n'est pas un gars zéro na rolobana na fierté ne somba na za gayar zéro te so gayar zéro wana ko yoka kanda ke bonga yejo na sala ka moi mon mari travaille so na za boye c'est grâce à mon mari parce que il travaille aza ko assumer la responsabilité na ye botika makambo ke na olala kana ba foyer ko kinde ko baby c'est la bana ba vie ko ba bandisika en tout cas na tiki bino parce que na mungo na ngeka OK ko na ngalo makambo na nga bien ba conseil na nga be ba jeune fille na nga na obatela mabala siko lelo na ko lobele ba tata mikolo boye na ba dolebele mino pona ki boko tika pe ki derrière zéro angote bo so mo déjà na ba 60 bo tika les sous ba ko lela bino kana ba foyer en tout cas nzamba za bino nzambi comme ça mama. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki. Nzambe apambola bino, nzamba za bino apambola bino. To bongo la bitema 2018 ango. Lokwa na 2017 ozaki gayar 0. Mais kosa la moya effort na 2018 ki gayar 0 wana sa nini. Et si la oluka mwa musala mo boye que le ratamant qui sentinelle mo quelque part au banata ko sala o que de se réconcilier na ba maman bana partout ce ko bota parce que ba malédiction na mususu na parce que basi nyo so yo bota bana bazolela oya zolela ngapeza boti singa tikinga ka boy ngapeza escroquinga mo sala na banda ko zwa ngapeza bo okozela bénédiction et kolanda yote pona lelo to succès na bonne année 2018 bo changer de bagayar zéro bo changer. Nzamba za la bino nzamba pambola bino Bye bye.